Je comprends. C'est que il peut carrément comme maman contre Belleville. Comme contre. Alors qu'en réalité, ce qu'on va dire mogo, azana bola mon pe belé oyo Belleville à Salaye. Aux arrêtés ce qu'on va dire peine moi zo baté. Bola mo Belleville ne leke bel. Yagabi. Ben oui. Nangai. C'est moi là. Azamwa na bino. Yo tchaya yo kaka yo moko ndeni. Famille za ndeni. Te bon la lokoli batu muzu na famille. Te olobi nde ya sa ya yo. Te pesa ka ngam na oyambi ngai. Na lobi la part na ngai. Na lobi na ngama bete. Jeri na lobi na part na ngai. Olobi mwana za ya yo. Kasi na part na ngai. So dadi mutavanda kya. Aloba mwana na ye. Aloba mwana bisote. Ko dadi mutavandi. Aloba na part na ye. Ngape na aloba na part na ngala. Amboya Gabi kuna. Bon, Luka ka soigner na Gabi. Tena na promener Gabi. Ba pene to ki ba bien comme so bokuta na nzela bo bundi ya dulu suple kuna siliki. Boko bunda tu bako bunda. Koto pe chapelet pe koto to ebite abimeli koto yo. Je pense parce que na corriger. Na ozwa na telle na oui, ba ko e comme musique. Na corriger. So on a corriger. Na soki zéro. Donc balasima sala ngona papier. Na papier brillant. Moi so ko sala examen to sala ngona brillant. Otalina nous suka. Ah c'est bien pour ça on a otika ngo. On va nous vérifier. Place une erreur et ça lève la propre. Parce que déjà professeur a corrigé ça c'est un faute, tu as faute. Donc quoi il y a dans les gars dans la TV. C'est que Moizanine. Makambo nyonso Belleville to sala wana, c'est sans bénéfice. Ezaka bolingo zangi na ngopona ndeko na yedaki. Siko zo ndeti ngande exemple na zolo basiko que non Belleville aza cousine à Dadi akina bolingo wana yo jeri fo mona ngama be pourquoi parce que tout le monde même bolingo ndengwa des gens on va corrompre yo te corrompre ngana bolingo bazo baza na raison ba corrompre ngai ba sombi ngai mais siko na mbongo te na bolingo tika boy corruption na bango leki makasi ya bolingo. Voilà. Je suis déjà avec mon invité, Ghost Kambala, cousin national Losako. Ouais, bonjour Jerry. Cobertors Papa Kulutu. Cousin national. Papa Kulutu na bango. Cousin national. Ouais, Jerry, on a profité de l'émission na yo. On a dédicacé moi quelques 2-3 personnes de la famille Ligo ta randenge zalara. Moni makambango. Pour ba yamba gingaiti. Moni makambango. Ouais, pourquoi pas na dédicacé Nachou Chanel. Motema ya papa José na Bruxelles. Na maman Vala na Londres. Ursule Nimi maman na Plamedi. Na Stella Maken na Bordeaux. Na Sandrine Monamboué bio Aspen depuis Allemagne voilà. Na Sandrine Olenga. Niclette Talong na France. Donc famille Libota, Bambote na Bino partout boza dans le monde du Kambala. Cousin national à Pesibino Mbot. Zela. Bango ezaka ya famille Libota ya Babakou kezate ba sœur na biso mo ya Babakou koko yeba na bango. Jerry n'esprit ma bête. Yo yebi ke ngana za chroniqueur netio. Oyebi ke nga émission na mingi ezalaka musique. Oui, yo sala mingi musique. Ouais. Non na mutoyo na sala musique. Donc tant on a yé na monde de théâtre na kuti batunyo sur famille Libota. Yango nazo banda kopesa famille Libota. Donc kuti ka famille Libota. Batunyo so bisinga ke famille Libota ndeza ensemble batunyo sur basara théâtre. Oh, pesi bango bonjour. Tika boy, donc tout le monde est famille Libota. Na kuti yango bon. Ah, c'est sans polémique na yebi na ngana yebi na ngama mamba okabona te. O kingani te ngana yebi ke bango nyonso baza famille Libota. Ah, on a pesi bango mbota. Ghost Kambala cousin national to yambio parce que na moni na bimiswe belé na moni na TikTok. Ngana na yambio te. Est-ce que vous a kimia santé ça bien? Non ouais ça va, santé ça vraiment bien, super bien. Mikolele kagine ba malaria beteginga. Na zaki mo ba traitement 3 fois simba ki penate. Le roi la nga da muda mukie. Na konda nga déjà kala, na konda ki susu. Mais est-ce que ça va vraiment? Mais tout le monde peut na commentaire ba bazo finga yo Lucas santé. Ndepé ba finga pe nga Lucas santé. Mais Jerry attends, écoutez, Brice Lia ki munene te. Michael Jackson aki munene te. Engolo bateke mutu soki aza munene ndaza na santé bien. Engolo bateke mutu mukie ndaza na santé bien te. Toi tu osaka ba confusion, tu peux être grosse
vous avez santé bien té vous avez maladie na kati ba typhoïde ba estomac ba nini tout ça hypertension mais ngala dimi boye mais aza santé bien na kenda hôpital chaque jour té mais yo muto munene mabundi bokenda hôpital chaque jour pour benda graisse il faut benda sokini mais lelo ba vérité non solo c'est comme si ils ont dérangé bato sous sur la gauche la vérité non solo par rapport à on surtout les cas qui déjà tout ça pour ça ya ko benda ngo pénal souté mais ce qui il faut que la caméra na bato bazo mona yo ke oza complexé lelo na famille bota ba sombio to belvia sombio o boy pe na famille pour nande ba sombio ko ta la caméra lo bala bangoni na boya famille ndeni na boya famille ndeni boy famille te biso moni ngana émission mona leki na bina boy famille na famille libota ngasi na bina boy bino te famille libota te famille oya yo oya ngawa famille oya yo oya ngawa o batela ki yo voice ozo en pleine émission et puis ça qui concentré abi na la vidéo na otali no likolo je dis ça na famille na to kabona te la famille libota pena na ndenga mabete to kabona oh yo zo kelinga na famille libota yo kelinga na famille libota ni famille na bino comment famille na bino za kanini letinga famille mbaya comment famille na bino za famille kala no yebisa yo ngala question na yo que la famille libota en tout cas to kabona ngati na la question na yo gérer donc biso pe na famille na biso to famille libota biso tout to kabona ngati goso monte gosa mais osa mabe to melo expliquer yo Dadita Koufi, pendant que na aussi comprendre, on a gagné na mois d'été à Mouké. Dadita Koufi, yo no mo na belle vie. Na no mo na belle vie. Tia zo bela, yo no mo na belle vie. Na wane ko mo na famille bota. Donc on a raté. Donc famille ya dadi mo ma famille bota. On a raté. Ta pas nous to kabona raté. Donc ba corrompre na bango yo te. Donc mutabana makamoko ya dadi. Tema za ki na belle vie. Biso pe to za famille bota. D'ailleurs, qui cause belle vie, c'est que puis ça va causer. Tu peux te regarder pour quelle raison? Mais non, il va démarcher sur ça la manière éviter, non qui va dire bah biso mais on ça la ngo on a problème. Il paraît-il moi na senga pardon, na nzela na yo po ya na ye mais au bangi pe kaka pour la ndenge pe ya famille ngo zo lo barana. C'est moni gérer vraiment na oso la non pembe. Na lingi penza te maman na bat ba ko tsa mona ba TV. On comprend. Na lingi penate. Faut sécuriser moi. Faut sécuriser moi. Voilà. On comprend. Je vais pas parler de l'enfant ici. Si maman na so reza to so lango. Quand na bané dali boso. De to so la maman na to so lango na sima caméra na bato e baza important pour to so la makambango. Bati ko ko tsa mwana na makambo yo. Oh biso to na posa azala nango te. On se comprendre gérer. Batika na bango ko luka ko leka la émission pour na otanga ko mwana po basala ka ba vie na bango. On se comprendre. Et batika na mwana ndio ka makambo. Yo ebi très bien que Belbi kandaza tata na e. Baba kanto ka lemba minu nete. Voilà. Donc c'est-à-dire que solution ya mwana to yebi neni to na ba TV ku. Vous comprenez? Et puis moi na ngai. C'est moi na aza mwana bino. Yo tshaya yo kaka yo mokondi ni famille za monene. Te bon na lokoli batu muzu na famille. Te olobi ne ya sa ya yo. Te pesa ka ngam na oyambi ngai. Na lobi na part na ngai. Na lobi na ngama bete. Jeki na lobi na part na ngai. Olobi mwana za ya yo. Kasi na part na ngai. So dadi mutavanda gya. Aloba mwana na ye. Aloba mwana bisote. Ko dadi mutavandi. Aloba na part na ye. Rappel aloba na part na ngala nenga mabete. C'est ça polémique. Donc dati aza mwana yo. Mwana na ngai. Donc aloba ngona part na nga parce que nga mutu na vai na plateau. Donc ce que ça likambo ya ko linga singa pardon. To ce ko solula ngo to ce gini. Ayebi moko ya ko sala ngo etala mo mutu beta masona ngo na TVT. En tout cas, ça, on réfléchir bien. Il faut qu'on sécurise moi. Il faut sécuriser moi. Et puis, mais on peut demander au banque là. Par rapport à. C'est comme si bah menace, on peut menacer yo. Bah tu me souviens pas bien on a poto gérer, mais quand on benga cousin national, donc qui bazo menacer, yo zo ya koloba boy na boy. Zo qui peut moi bah menace, c'est vrai. Bon, regarde ma mnenge ça là, ngandi na za boy gérer. Moni nzambe.
moni nzambe soka zo bundela yo ata ba binemi ba yesa 50 000 et simba la ngote pour ngande na za boye nzambe randa bundela ranga donc soko yen esprit moko boye pour nuire nga okutela kana armée céleste ya nzambe pona ebige nzambe la ko bundela nga na za mulongi peu importe ba manière nyonso yo lukanga te po bamemisa ko pena croix bato bazofinga nani oyo yokende kondima omoike eza ekulusu mo bamemisi yo pena géré nde navandi bona plateau nananga poma motu oza problème motu te nananga poma motu se nde navandi na plateau no boye nananga poma motu te basortie médiatique nanga nafinga motu te natanga mpe kombo ya motu te ocomprendre na bémission na nga na répété oyo nasalaki ya liboso nalekaki mpona senga pardon na bacomédien nyonso particulièrement na Tata Belvi par rapport à bapropos oyo ese elekaki nango na bémission wana mais c'est ça yango nde dérangeaki ocomprendre basortie médiatique na ngai ya mibale na elekaki na émission ya masala biso bio asalaka émission na ya télé réalité autre vie aya kobeta masolo ya vi na nga mosusu en dehors ya caméra namoni place oyo nga atanga na nga mpe komba bato te ozo comprendre émission na nga mosusu nayaki nalobi bolamu ya Belgique par rapport ya ndenge bande kovanda na confrère namoni place oyo nalobi oyo ekolese mpe bato te ozo comprendre na ndenge na tokosala émission na ngai ya suka awawa mpona kocorriger ya Gabi na bapropos na ye boyo tala ite aza ya na yo te bokoso yaya na fingi ete boso yaya alobi makambo eza bongo te na examen bapesi ye baquestionnaire na examen nga na prof lokwa nga na prof ye arépondre baquestion mabe na corriger ye napesi ye bafoti ne soki arépondaki bien nga na tie ba très bien na fingi na nga te ata Gabi so badiele balena omonaki na fingi na nga te parce que ya Gabi adekonaki alobi ke nga moto esalaka bien te alobi moto esalaka bien te on est comme soki mo hôpital tu vois moko perdaka na yo or moto oyo aperdaka ndenge ya Gabi alekaki na sortie médiatique mais ayi mpona kolobaki nga na perdaka angaka mona baperte wana anga mona na ye na craché babobar sérieux mais amoni mpenake nazwi papier monene nazwi na bic rouge abandi kocorriger baerreur na ye epuis lemolaka otala émission nazomonaka te kotola kosa bi mpena na na faute soki atali mpena ya mibala bi te aza mpena na raison napesi na faute neti faute eza kote nini ya makambo nyonso alobaki ke ngai nazo koexpose mwana eza faute mpo ngai aza na émission mo ngai naleki mpona expose mwana te oyo ngai na platere eza faute parce que ntongo ngai nabaki Belvi azongaki apo inane mpo baya kosala tombo mpe dadi na namonaki te donc c'est que eza faute donc naoflate te naoloba nde vérité aye jugeango ozoflate lokola mpo komino na famille bote ozoflate ozwaka mwa baepakolos na yo te mais écoutez ngai nayebi ke ya Gabi aza conscient ata na toilette soki aza aoresonaka bulamu oyo Belvi asala ye ah bon mais oui boya bebe asali Belvi oh bongo ntango ye aye kolobaki ngai nazolivre mwana mpona ye kosenga pardon na émission moko boye ozo comprendre ntango ye aza contre baémission nyonso nga nasali mpona koloba bolamu ya Belvi ozo comprendre c'est que ye mpe carrément komi mama contre Belvi komi contre alors qu'en réalité soki avandi ye moko aza na bolamu mpe ebele oyo Belvi asala ye oyo ezalaka te soki avandi pene mo azoba te bolamu ya Belvi wana eleki ebele ya Gabi ben oui je l'ai dit ya Gabi omoni na TV dadi andoyebisanga eloko moko vulobango dadi abandi TV avant biso nyonso na famille oui
ando ebisangelo mo peche moni tefe sana makambo ebele wala ya dadi oya bisanga mavuanga abinanga petit tefe sana mavuanga na ninga osakana te na kokeno pena na latisi ba bonnet ba jeans ba nini ba bamula no mutapotoko pena uti Los Angeles na ebisi bango bomonene nga zaboye awuti États-Unis producteur na jus alobaka anglais ba utuno be ba question zo ba peka na anglais ba tuwa ko interpréter ngo na lingala to la France mais to vendre na noir vous comprenez donc c'est à dire que et là on comprendre pas ba Gabi ça que bola mwana leke belé mazo ko loba ngo na TVD tika boy kasi ya Gabi bola mo belvé leke belé ko loba ngo na TVD mais quand même loba ngo pe na ba émission mususu te yoka wana tango ya Gabi zo loba bola mwana ezaki parce que ne pour profiter wana mais que tout sur la pembe comment ni ma belle bien bolinga to sur la pembe national ma belle bien bolinga to sur la pembe bon atiki yo sur la yo benga émission no to sur la solo la pembe wana ezalaki kazo so ba bénéfice direct ozo comprendre na ngamba belle vie lelo nde to sur la ngana ye kokuta théâtre ngo batu mususu pe bazaso na ngamba c'est pas pour vérifier comment on a dit que nous sommes famille bota le local na joka ko ba c'est le local ko silikisa batu makasi te menga na lo ba onga la kuti olobi na tina famille na mino biologique boza famille bota sikoyo ya ko mi ko mona na yeke na ko kende pe koto na liana na tumba koto or na vie gérer eza mabe na vie photo za reconnaissant omoni se mutu apesi ata mai ya pamba oyo baya bandoko leka boye oki mposa mai okabina nga mai apesi mai omela mpo ozala reconnaissant parce que mai wana esoulageaki oyo na air wana fali mpo badicap la merveille bapose question moko baposa fali question moko babi na ye fali par rapport ya kolinga bato alobi na repréféré mutu oyo apesaka nga $20 série wana tana rapiaka pota mususu yango mutela lambaka fufu kena sepela na mutu oyo awapesa nga 50,000 lelo ponga mona okaba ba 100,000 do baya Gabi po ba sepela na ba belle vie tamba zaka na ba rien na nenga mabete mais to solo la pembe moni bino siko bolingana solo la pembe te pourquoi parce que les Gabi tango azo ba bénéfice pas ya belle vie azala kiso na ba succès oyo ozo de toza koleka na ngote na biteke akiso na ba succès wana te otoza ozo comprendre ba succès wana te tu jouer film ma vie arrive obi que ya Gabi jouer film ma vie arrive to sur la pembe obi que ça film international et to sur la pembe koko ko préférer mutu oyo apesa ki loboko ozo comprendre apesa ki loboko tango zaki nango besoin voilà tango zaki nango vraiment besoin ozo comprendre alors tango les capos ça ba sortie médiatique na yo soki omoni ko kota ba problème na bango te se bazala ba ranking moko boye pour la ça na ba tukozo village ozo milieu du village donc ya Gabi nenga sawa na pona yo zo mona azo milieu du village azo milieu au milieu parce que contre belle vie pour ça ça qui au milieu du village ya Gabi anga be anga pesa la tete pour kaka ngai na lobaki bolamo ben pour kaka ngai na sengaki pardon pour kandi aboma moto yebisangelo ni no soyo ya ego soyi ya Gabi pour ngala lobi pardon na ben eloni ne soya Gabi sengai na lobi kinga na famille bota eloni ne soya Gabi senga lobi ke la dadi azalaki famille bota ya dadi azalaki famille mazaki famille bota to mon tia konfi ezala ngoma kambo obi ke yo na lobi national yo na lobi nazo finga na ngate na olobaka pembe ya dadi personnel oui mavuanga ndo vanja azalaki famille bota na lobi ngasi na tonga belle vie pa dadi nga beta no biloko na ebisi na bi mais be yo komi kaka bayaka batanga ya mwana cousin na biso moko kuna na kitogi mosi bako mibale dabenge bina pembeni na bisi mais be yo komi kaka komona na jeep ya belle vie yo mtozomela yo komi kaka komona ya makambu yo kana belle vie singa petit na tambula na ngana batu mais belle vie wana ozomona az exceptionnel tika boy donc c'est que yem ta tika bino na maboko
ma belle vie. Oh. Bino nyonso, à l'exception de Moutouté. Na lobby, tout sous là. Il y a des dealers à profit. Na ninga mabete, na ninga bien. Ba anniversaire bana na ina na bando sala. Nani? Belle vie. Anniversaire bana na ya bana dadi. Mutando sala mona. C'est cousine na parce qu'il y a combien de bateaux de théâtre nana zo ki na makanisi kina zo mona na sala anniv le roi papa na zati. C'est que ça belle vie. Nani so ngazo. Oya gabia yeba ki te so yeba ga na sala. Bon est-ce que belle va ça ki ndeni kwa yeba. Ya gabia yeba ki te so ya gabia yeba ki. So yeba ki asala ki effort nini po ye ayeba yango ezala ngo ka ki bolingo ya mutele. Tu vois? Azaki na bolingo wa dadi. Dadi azaki na place moko munene na mutema ya cousine na ngabia. Soki ya gabia yeba ki yango nga sala anniversaire. Et yango pe na lobit. Ya ngo na ninga mabete c'est sans polémique. Belle vie effort ni na sala ki po ya yeba ki mwana dadi aniv na iza tel jour parce que wana na sima ya liwa ya mais wana après ya dadi sa kufa na ye. Ouais, dadi sa kufa na ye. Moi to solo na mission ko sala ngabia po to solo biso to ganga te. To solo na biso pina malembe. Donc wana ya dadi sa kufa na ye. Omoni nga saki analyse na ngai. Pona oloba bola mo belle vie. Et là que toucher nga pona na loba mo la belle vie ça que na telle émission moi trop bato ebele balinga ko bimisa ndeti mabe. Et or la personne leti nani to ba se bele tanga tamo te s'il te plaît denga ngapena na yena ngapata ko komba batite mais la mission ndeti ngapena so na bino komba mutu na okosa ko ngapena mamba batate être pena par belle vie à part belle vie ça te bele la nga bango tena ninga mabete obiga yo famille bota ko ko tanga na ndenge mo boye te na tala ka batete te do yo ebi bato tete no so tout te na lobi boye ebele oyebi na nga bango te po nga so ni natengo batate to nga na yebi na yebi sayo be masasi na yebi sayo papa masumu na yebi sayo tengo dia tengo akufa te bato nga na banoko tala bango wana oh bato nga na banoko tala bango wana na yebi sayo tengo na yebi sayo bale mondial nazo biso obi ko mo ma na kotangelo ngadia na kotangelo mindondo na kotangelo lipati ozo comprendre bato nga na bandoko tala na koyebisa o esobe na koyebisa o pisto sai putu na ndenga mabete ba théâtre penza te pisto sai mingi na ba pib na ye ozo comprendre sikoyo belle vie pourquoi ye parce que ye déjà aza cousine na baela kotala ba filme na ye bref ba filme na ye o mususu asalaka kalobi papa kufa bachaka dani moi que natalaka donc c'est que natalaka ozo comprendre un autre ba sans souci na ba dialogue contre sans souci nga pena nena ya pena TV bo musique et ça la pe façon ya ko immortaliser artiste tango tient na personnage moko ya bon na yebisi yo ye pena osala nde balobaka artiste akufaka te ozo comprendre siko ya malamu eza nini makambo nyonso belva tosala wana c'est sans bénéfice ezaka bolingo azalaki nango mpona ndeko na ye dadi siko ozoi ndeti nga ndeti exemple na ozoloba sikoyo keno belvi aza cousine na dadi aki na bolingo wana yo jeri fo monanga mabe pourquoi parce que tomona même tina bafilme na ye azobeta lisolo ke papa kufa bazotya kombo ya dadi si ezali batya photo bazwi photo ya da sikoyo oyebisanga bolingo ndenge wana déjà on va corrompre yo te corrompre nga na boli baza na raison ba corrompre ngai basombi ngai mais siko na mbongo te na bolingo tika boy corruption na bango leki makasi ya bolingo ozo comprendre bolingo wana mutu corrompre ngai eza teke bapesa nga mbongo te nga mosiko na saki bina analyse na bandi ya dadi sa kufa ne kala mais na film Belle Vie et combo dadi ozo comprendre ya dadi sa kufa ne kala mais après une année Belle va zongi lisusu po basa Pierre Tombal ozo comprendre siko bolingo ndenge wana ko corrompre ngai na pusa na premier na mutu bongo quoi ela mbongo te bolingo wana yango mutu na pandi na tela bi oui Belle Vie ce mutu alo mabe na ye c'est quand mabe oui parce que chérie c'est les là non
obi Belleville so mutalo ba mabe na yese kaza mabe c'est que mutala mabe neti nani bato wana bayaka lobaka mabe Belleville omoni est-ce que nakotangelo ngana tanga na uto biso ke na yebi bango te oh na to yebisa yo na yebi bango te ata natangi po yeba bango na yebi bango te et puis bango pende bazana so yo cheboy boss ayebi nenga te mais so ju Belleville ata la pesi mukongo otunye wana na biso gosse aba kuna banoleka na émission boye pona soutenir ye mais non donc yo so ba télémission na bango bo ba oyebo te ba yebi ngate mais soki yo pesi mukongo oyobisi Belleville wana na biso ki wana gosse mais no so olu ya kichalelo na wele ki makasi kichalelo na yo blo bolingi na blo vérité te dabi boko be blo ba yesilikisa ya gabi yango biloko ya gabi osilika bi opetaka na yo operdaka na yo mutu nesala bien te yango oyebisa ngai banda na vande na plateau na yo mutu na nga sina te tosola bien sina pete côté te tosola bien mutali boma réfléchissa ndeti nga lem sezaka kanda muteli obisi ser mais bon ndiko betie bambodi trop otushaki ye te te natangaki bémission na ngai nyonso nalekaki na plateau na émission oyo nauti kosala na ndeko na nga oyo nalekisaki lobi na chaîne na ngai natangaki bémission na nga et puis na expliquer bémission natangaki gérer soko permettre nga na répéter natangaki émission boso na salaki na Steve Ipani émission na sengaki pardon par rapport à la sortie médiatique ya mwana ndenge na kutu koma mwana te mais on appelle ça un exemple pour la sortie médiatique ya mwana na sengaki pardon Yami Balé na salaki émission na bio Daniel Libika autre vie à gosse di Kambal aye ko zwanga na parler kutu par surprise na balipanto na ndako d'abord on va finir ya gabi place na ko komo le pe na kati salaki te émission na nga mususu kovo muta bengaki ngai kovo do ngako na bangaki ngabi kovo na ndenge ya kendelaka ya azaka mutema bukuse ndenge bengi nga boye ayako na mutema mukuse yo bisanga makamsu na plateau mais là na ye ya ibisinga père na bengi yo awa po yo koti makamba théâtre sika to sala kaka analyse par rapport ya ndenge yo kuti monde ngo ya théâtre mwana mbala batukutu na kamwa ke jour wana zaki ndeti samu asolo nanga kaka makambo donc tout chaque to tout taki po dire le côté mwana mbala batazo poser nga kaka moni théâtre ngo ndenge nini okuti makambo nini nga na opesa avis na ngai par rapport à makambo nga na kutaki na théâtre makambo ya gabi kuna bon lukaka oswanye na gabi tena problème gabi te pene to ki babi ekomi so bokuta na nzela bobundi ya dusu pe na siliki bokobunda batu bakobunda koto pe chapelet pe koto to ebite abimeli koto yo Jerry so azui butu donc faut pointer ngai Jerry nandimi te ke na opesa mutu moko opportunité un jour to koma na ba niveau wana nga so mona ya na bitumbo kimi na te nga babokola nga bongo te pourquoi quand na TV kando ya mbinga boye na osala émission na nga pona léser mutu te na yo mona mutu ngo oluka po ya koluka to simana na nzoto o banga poso talo mona bige garçon na tala na TV na ye ti ba yambaki ye to ti asala émission na ye moko atikali na ye ko chrétien ngate afingi nengate monde cette émission na saiki batu nenga question ya Gabi Lobi par rapport à ya ba sortie médiatique na ye ngala zo ka papier na big na ko corriger ka berrer na ye corriger mon colon na papier na big o mais ça ça libérer ka respect mais ce que on ba no kana munoko yo yeso na papier na big est-ce ngala finga ki ete te mais na ngala la tseke no ya Gabi Mbasi masoka linga leka pa lo ba makambo gosse face à la papier brillant ala babeni ya brillant basali non émission ya brillant a combien ngo bien ici a vérifier ce que soit na ba faute na makamba lobaki apa chango na propre pour les ngana na biki rouge sur 10 azota 8 azota 4 oh yo conseil que la zo combien 0 ouais azoi quitté oh azui 0 sur 10 mais kasi na pesa exemple là na pesa exemple ba questionnaire nanga ya répondaki na bloko ya lobaki na zinga siko na yaki na ngosiko ndeti ba émission nga ndeti ba question émission ya salaki ndeti ba réponse ngasiko na corriger na ozwa na tali na émission na corriger émission on a corriger azwaki 0 donc bala sima sala ngo na papier brillant moi soko sala examen to sala ngo na brillant otali nanu na suka c'est bien musalo na otika ngo on va no vérifier place ni erreur ezali bocha na propre parce que déjà professeur a corrigé soit ça faute tu as faute donc quoi il y a dans les gars dans la TV c'est que da corriger na moi kaza ba faute belé puis moi ça conseil na ba faute voilà na ina toutes nos questions.
bato batali on émission nanga lelo est-ce que vous expliquer pour yo na dadi bwande po bate belé ba lo go ça zo bien mais la famille lo boko wase quoi obi lo boko wase quoi musika moi wase quand tu as le boko de ba clip ni de ba ocha do za famille musika mais ka ko expliquer un peu bato batali o pa nanga lelo gérer omoni dadi akode falipa na ye una yebisi yo te et puis bovai na ye mais téléphone nange sonné ayebisi nga gosi yaka na ye bwabeli nga pembe na bisinga na defa ilipa kuna futa ozo comprendre abenga pela pembe na bisinga moi na defa na kina mbongo te na leki lipa wana na ndozela ka yo sani au foot donc babota biso ka 6 Yuza kanti. Babota biso ka 6. Becomes nenga ocho kufa tiki biso. Bushi wa sala la fédération. Après Dadi. Nenga kufa tika biso. Après Patina ya mwasi. Après Nana. Après ngam na sukisi. Ah yango za matata ko. Mwana ntuka. Babula ga elati na moniteur. Ah boko ka ghoste. Mwana suka. Ngala silisi. Yesu donc ça mwana suka. O ba Dadi batika libele. Oui, ngala mwana suka. Nazwa mwana suka siko nazwa temps. Taka mwana suka. Nazwa temps on va na pembe na papa ya biso. On les a jetés. O te meto sola. On les a jetés. Yo zwa temps ya kovanda papa na bino. Donc c'est-à-dire quoi? Na talisa yo lo moza très important. Badadi babo bakoli bazui basi basema makamna ba bakei. Bakei voilà. Ba grande sœur bazui mibali bakei. Ngasi koyo gardien du temps tikali na papa parce que papa zo expliquer nga likambo moko ndenge fona tambula na vida 8 ans patika lega nanga apesa nga sko sagesse na intelligence oyo o papa pesa mwana ina batu wana tu nanga boyoki ma famille batu ataki babota ma 6 boyoki keba na loboko wase kwa na lobi elongote bolobaki o asa loboko wase kwa so diembela tala kuna santé bien te bilo finga batuka ba santé mais botine la batu biloko te en tout cas ghost solo na yo mais s'il faut oloba na batu na moni ozo regretter makasi ozo loba makasi par rapport ya bato yo bazo attaquer belle vie est-ce que na tout une question ça bolamu na ye to eza mutema mabe ba comédie pour bolamu musumu to ça la bato botaka moi qui non moni iloko na olo bango na opesela mo exemple mo ya bien ya bien pensa na olo ba très bien que ba mara musu c'est dans cette guerre ya Goma mutu musu pour vivre il faut kaka guerre à Goma.